Concurrence est à la c'est tout le plus maramba musique. Mais si on porte-parole à Rumi Kobima, afin moi si il y a leader Moussous, c'est que comme Bouzouba. BCBG, une maison mère. Polémique est à l'issue, yoyebi. Maison mère c'est sur ta étape. Maramba polémique c'est là sur 2001, c'est si là déjà on a un jour on a 6 bani. Mais le maramba c'est si là. Est-ce que pour vient à Bissau de la forêt à Tekabor, est-ce que face à cette polémique n'a jamais au niveau du Congo, pour les internationaux, aux allera partout. Mais moi je te dis aujourd'hui, aux allera partout. Aux allera dans Congo poser des questions. Au Tunaye, mais le de l'euro batu basé la rapona yo. Abiso qui batu basé la rara na sala disque na longa maison, mais le l'euro batu basé la rara. Mais l'intelligence c'est Yamel Desson a préféré à sala disque naye. L'autorisation ya weranso. Pour amramwa bezala rana ngoli susute. Bana motema mabe kena ba wenge mususu batumsu basala ba 15 ans na ba wenge mususu tokotanga ko motema wenge mususu ngongo ya pe basala 15 ans wenge mususu ba wenge zala ngo ba wenge yobi ba wenge ezala kana ngo ma ba wenge mususu batumsu ba 15 ans ba musicien ba yengu mais l'orchestre ça ba musicien Jibin Piano yo mto tangi ko ngana tangi na kombote na bi ba wenge mususu batumsu basala ba 15 ans amona na caméra te ba yebi yepete même na quartier na bango ba yebi yete ki aka musicien embra na wenge. Mais pas Ranson, au quotidien, vocal la pamba. Oh, combien ballons pas de la forêt, vocal la pamba. Venez à Bissoyigwe, motema mon ya beau papa. Vocal la pamba, les loba kenda basala ba succès, baroma pe kosomba ba parler, baroma pour ça ba maramna ba. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci toujours parce que de nombreux entend de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Motonagi Bonzambe, c'est dit Motonagi Bokok. Alors, cette émission, vous savez bien, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des artistes partout, tout tendance confondue. Biso, tout ça, on a fait d'ici, tout ça rappelé partout, tout ça la Birban, tout ça la Cape Town, tout ça la Potopé, Hermopé, la Potopé, tout ça partout. Pour l'Europe, ça donne toujours bon, information de l'autre miel de son à Kinshasa après avoir préparé Bamaramnaye, tout qui va arriver au Kakol à l'eau maison mère. Ok, il y a solo mais tout vraiment ensemble avec bureau porte-parole, il y a miel de son. Ah ouais, na afou d'ici tout le temps solo par rapport il y a émission de merci beaucoup na les boss José Didi Pumba, merci beaucoup. Na maman Mindouma, merci beaucoup na président James Kazongo Adeko, président James Kazongo Adeko. Merci beaucoup à tout le monde au Mozarabement branché à la émission Abisso 0044 maman Nadine Malila ya Beta Abraham Wamudjulu Motonan Zambé. Merci beaucoup maman Mindouma tout maman Joséphine Mengi à Paris, bon rebelle au Tala Abisso partout les États-Unis, président James Kazongo. Je suis avec Gilles Senghor, avec lui vraiment tout le monde solo. Gilles Senghor, bonjour. Bonjour Yannick Wenge, Moto Nanzambe. Moto attendu Bonzambe. En tout cas, merci à trop surtout na visite na yo. Na nengo accordé ngal sous quelques minutes, il y a pour cela na ba fan na biso. En tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Les gens ont habité, na qui ont le miel de son que yo. Là ta ko lamba l'émission le bela qui sur faire comme si on ne pas faire rigolo ko ba miel de son. Zala nenga mabete za pe polémique té, zala na nenga ba polémique té. Donc tu défendras plus Chano Basala Moussala na bango na nenga solo et puis biso toza na rapport na kolobela to sola na biso pepele donc miel de son sola kitoko na liberté on appelle na ranango je suis libre na mukolo quand même nzela na olanda so na moni mso simbate na bandenge ba calcul na ngai na bandenge pe ba projet na ngai donc na appelle na droit ko changer na nganzela donc pour na ngai pour le moment na changer na ngai na comme na ngai pas miel de son. Vous changez de truc, vous n'avez pas fait rigoler, vous n'avez pas fait rigoler, vous ne pouvez pas mettre des choses Boramisara. Donc Gilles Senghor Boramisara, together toujours, donc na zande na miel de son. Parce que vous avez miel de choses, miel de choses pour préparer l'album, à la maison même, on prépare l'album, à vous dire que poto, à ce qui est déjà à Kinshasa, parce que vous avez. Ah, papa, mais il aurait battu belé basé pendant des années. Yomoko ozakutu parmi les journalistes qui posent mail de son question wana na niveau ba Congo pour les internationaux aux alara partout bamsusu msusu bae baraté mais moi je te dis aujourd'hui aux alara partout aux alara na Congo poser question wana otunaye miel le de loro batu bazela rapona yo abiso ke batu bazela rara na sala disque na longa maison mais le loro batu bazela rara
Mais l'intelligence, il y a miel de son. A préféré à ça la disque naïe. L'autorisation, il y a rançon. Pour la grande mauvaise à la rana, les sous-soutés. Les arrêtés la musique, c'est bon, héritier Watanabe. Alors, on va bon, on va faire Bill Clinton, on va bon, mais hier, à la maison, on a un album. Ouais. C'est ça, mais ça, mais roi a fallu que ça n'est pas maison, mais pas à quartier latin, à ABC. Qu'on fait un album après, qui n'est pas là. Et ça, le moment, Yannick Wenge, Yobi Masola musique, très bien. Baïlo, quand tu as combien d'albums na kati ya vive la musique. Et ça là, succès à danser. Ce qui est le lobby, c'est que Baïlo, quand tu as réduit à Miss, na vive la musique, mais on bête à bord naïe. J'ai beaucoup leur support, on veut beaucoup de la voix. Azouyé manama disque ya réduit à Miss. Veut beaucoup les amis à malam babi ou à malam te à fond la mission naïe, mité maté. Est-ce qu'on fait un miel de son mouté maman album n'a pas simba. Mais sur les raisons mouté maman, combien de musiciens bazana na Congo ba ça va succès babima na maison mère. Souvent qui mouté maman balinga ka freiner bango ba. Babima la porte c'était bango babima la fenêtre miel nazo babima la porte sa mission. Mon cher, soyez mutati quelques minutes. Na mouvement na groupe na quelques minutes oyemba public et monde ba filmer monde entier ba mona mutona motema mabe kena ba wenge mususu ba tunsu ba sala ba 15 ans na ba wenge mususu to rotanga ko motema wenge mususu wenge ba sala 15 ans wenge mususu ba wenge zala ngo ba wenge yo bi ba wenge zala kana ngo ma ba wenge mususu ba tunsu ba 15 ans ba musicien da yungu mais alors que c'est ça ba musicien JB piano ah yo mto tangi ko ngana tangi na ko motena bi ba wenge mususu ba tunsu ba sala ba 15 ans amona no caméra te ba yebi pété. Même dans le quartier, na bango ba yebi yete qui a un musicien embra na wenge. Mais pas ranson. Au quotidien ka be vocal la pamba. Oh combien balongwe pas de la forêt vocal la pamba. Vena biso yigwe. Motema monene ya bo papa. Vocal la pamba lelo ba kenda ba sala ba succès. Ba roma pe ko somba ba pale ba roma ko sa ba maram na bango. Ba moto ana za motema mabe na vocal la pamba. Mutu so alega ka ba so déjà teka abi naba. Yo ba te kabina tu es bien kabina de la forêt ya leli papa ta wera so naza papa asunga batu même bato le benga lelo ba leader so ba ya kukuta ba vena biso ba de la forêt ba sali wenge via ye atala bo petit ba sumolele ya motema pesa d'espace ayemba lelo pe ba parler lelo pe ba mo le bela ma mbebele bele teka aya abina rana ye azwa d'espace via fungolele lelo pe teka ma mbesha kabose bakabose aya kutu be kutu na maison moyo biton kabose qui va nous souper ando boya na bango oyemba wapi oyemba ni héritier otana babi i papa ou en son na papa na été papa na JB piano ou en son to ba ou en son il roi collègue na maintenant héritier zaki pa JB piano yo baki bana ba yebaki aye bana gite soki lelo akoma héritier watanabe c'est grâce à leur ensemble même yemo à le barayango. C'est grâce à nous ensemble. Parfois, on a TV de Moutarosa, là, comme ça, là. Mais on a cousu. On peut lui faire tout le temps. Moi, c'est ma vérité. T'as la blague dans Moutarosa, c'est grâce à lui qu'elle est aux alliés. Donc, à papa, il y a ban asali ban belé. Mais aujourd'hui, a décidé. Venez à Salamote. À Salamote, après ça, peut avoir une chance. On a une wenge 4x4. Andima, étant que leader. Polo mama solo mandimi ke no mwana mai yo sala disque biso to sala na biso na sima mwana mai pasala disque lelo pas avina via rani motema monene lelo atikali pe atali beno miel de son par rapport ya ba capacité ya ba niveau ya miel tala ba succès ba miel ba sali na maison mère so ba motema moto mais si ba longwa ku kala sans que tu ailles bisa ouais ensemble miel de son qui na rapport zonga na eno nezanga miki likuna a changer pe masolo. Combien de fois avant que tu bord annoncé que non bientôt là bord réseau bima na mikili a raté concert moi Angola bo mais mokili belle lieu de ça non bora mikara lo moto na nguya na mikili déjà bité c'est mon papa raison pour laquelle je laissais les plus rares musiciens oyo alobelaka malamu ya nani vena biso nani afande alempe opposer question là autour ba alempe la syllabité ya bosilate on a ba monument musique aloba yango asa reconnaissant telaka motema ya mutu ya bongo we rafula ete atayomoko de la forêt mandimi yemoko première fois na mona de la forêt en pleine émission mais de ça la disque na yoka pas ko fait le midi avant fallait ça là
anosaka yango fallait osala disque na et ça la pessimbe et ça la ba maramnango le lope de la forêt a décidé na wenge musique wenge pour eza lisolo ya wenge que moi na ya wenge mel de son azo beta bord na ye donc bientôt là masolo zo funga bato ba la biso siko oyo balinga pe mel de son okolo banini okoki ko assurer bango ni ba fan na maison mais to ba fan ya mel de son au monde entier ba fan tout ya mel de son Gilles Senghor a confirmé bino Weransone a vidé des masolo tout miel de son timikili asilisi ba masolo tout donc bientôt bozo bord boramikara et siko zali masolo ngo yango o bana Djobour bazelaki pendant des années lelo Djobour sensibilisation mystique tozalaki na réunion na nzetambila powerful yemo razo pese la miel de son tozalaki na otu lobe abepa na biso sombo na ba taska sereka poison de Djobour lelo Jimmy Belao biso kudu la matono ya Jimmy Belao maramango ne yango o senti maramango yango un porte-parole les hommes tozo défendre artiste ou azana mutu sala tango solo na miel de son o sentir à quoi ajouter un plus tala ngana porte-parole mais sona solo na miel de son a fungola a bakila ngai o kudu mususu ngana ebiti c'est ça parce que tu as vu que miel de son hérité watana bidaki benda bika na maison mère lelo hérité qui na sala retirada miel de son tika la maison mère mais est-ce que hérité n'engagé album na beti ya miel de son est-ce que ko beta pe le kola ya hérité watana webi babylon musubolo bara ba disque musubolo bara e beti disque o beti ya beti ozuka ka micro na yo otelemisa ta bana rara nde balinga tsot baziende tozala rara bo veye mana nzemba moto ya disco aime sous 12 chansons 13 titres comme ça au monde a oyemba rara sous moko et puis ndambo na yemo na kuzora borna beti akoma bewe msu ba concert ba nini osangisi ba concert kwa ki ba mbongo ba tubaya ba nini okomi ko kabela ba te wala ba biloko wana ba mbrema concert kwa ki ba mbongo ba tubaya nde mais ba l'idée msu akoma ba mbongo te soka indulu ba akoma kabela bi ba mbongo misu ba kendaka ba kepa na ba musique te ya yebi atanzembo te ya leader wana te makeka pozo mbonga leader wana combien de journalistes soki ka leader moko ba outi soki wapi ba ya ba yo quand journaliste a posé la question moko boye par rapport ya boulot na ya métier na ye journaliste ya azo bise ke na shota mbonga ndako pa bebe ke ye ndani leader wana ba ni ba musicien te ba zo ndem takala mutambongo te ya okabanira mbongo akana bambongo akabanira wana nani siko na mitu nanga moko biso to na posa leader musicien ayembela biso to sepela to yela nde to za bambongo na ye so nani fa pesa leader moko biso faut to support musicien ce que ce musicien comme support ce que biso c'est que monde en envers de ce que bilo wana yango miel de sauce kwa linga longola yango alinga longola yango a changer ce qu'on est masolo ya musique biso ya mato yendule tout le monde miel de son ya Djobour so ba robina zoya ndule beta mawabu e beta mana yuvela e beta ma partout exacte que non e ke ndokanga makuna na quartier moko boye quartier moko boye pona obika kuna bato ba royate e ko ba master ko mo bengana yo ndule to bengana monsieur boya to sangale sala ta macha poto no kitakin balo ba kana yaki jubu na betaki te wana bandula bonne za radio susu wana ko hérité yake wa beta ndule na kati do fa beta na Djobour na yo ville le boka tanga ya betio le boka beta na yo ville na Didier Chombo Petit Jésus soko misusu tomba ya ba beta ba kongole ba vendre belé wapi so ngo yi fo le ka wapi ba jibe mpia na ba ya bamboko banani ba mais so beta tanga ya ka vendre ka abanda ole ka abeta wapi na ba kimali bo beta partout yo so yo obeta wapi pourquoi zo kanga ba ko na moko bo sensibiliser batu bo ba ki ba mbongo sala moja te ndulu wana lisuti mel de so zoya aroya ko changer ba masolo wana pona nini au moins soko bimi ko finga la liberté liboko esukoli yo ba ko la ngosoite ba mise belé ba bungi banzela pona finga ba leader mel de son afinga niwera partout sikauta afinga ni leader moko et sika banda musique afinga ta mutu moko te et puis maramba ko finga azala pe na ngote yango le lobo de la forêt afungoli moto o mona ba marambo o mona roya wa ba robeta ko sala ba marambo pepele et puis biso to futa ba billet to koti to ki ndule ya kitoko to bimi to sepele pe kitoko bando na biso ya boye pe mo ngi to solo la pa yo yebi na solo na batutu na solo na batutu
tosolola yango calmement pour organiser plat mais de son ya sali boulot na ye et si la zone na ye l'esprit a bien. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs, toujours dans le cadre de cette émission. Moi on va à la fin battre la biche na minute ah tozali chez Bluetooth New Look chez Yannick Igwe sali ndoi na ngam misone ekeseni wa ah la personne mbote pas sur la biche siko. Merci beaucoup la maman Minduma na Bundes mère wana asola bien makasi ah maman Minduma. Merci beaucoup na 0044. Félicitations pour nayo ba tu ko koleyo. Ah, ba tu ko koleyo félicitations nayo. Toi qui regarde la souka émission la biso, na vite message à mail de son les amis misusu. Na ba ta la biso, est ba savourer musique qui to ko wa, ne ba qui peut pas ba bien, ba ben, ba beti fo hérité watanabe. Mais banze mutumye la salle Simba. Na maison mère. Et Simba. Mais borozo sala uyu. On sait la ngwa. Tozaka na maison mère. Aux assurés Simbate, ou massif, donc cela veut dire que non, match est à pepele, bon réseau bima, et au bêta ma biso tout au yokango, neto lingara miel, neto lingara musique naïe. À ça la musique à polémique, à finira batute, à ça la musique n'est calmement, n'est musique et sengeli, à respecter à bavier paix, bah support si. Est-ce que la musique peut, a besoin de la et tout ma banga, est-ce que la musique place ses alliés? Ya ezali gamba solo la rara yo yebi place eza nango eza pour retard ya nango peut-être retard ya raté au moins yemo a confirmer na que non la minute yo en tout cas té mais pour le moment bengi miel de son ou bengi bureau zawana mamba ezali to solo lango ba ko palula yo ba ko yembela yo ba ko kumisa yo ba ko buago ba mabanga pona yaniki ngwe moi je te confirme yo moko to talaki au monaki miel de sosa la ki moi le moko boya boye tamboli monde entier mo to andimi boramisara makamune yango wana afingaka na ye te asalaka boulot na ye en tout cas partout dans le monde partout dans le, je vous confirme qu'il y a miel de son aobimisa bord et au betama bino tout bozela yango na motema moko po bozela yango pendant des années hein. C'est le moment yango nde koki awoli na ye pe taza na ye pe précédé alongwe peut-être azaka na maison mère ndo boyebi na maison mère biso tozaka na maison mère. Merci beaucoup moi quelqu'un mbote poto ka ba na yo to comme na suka moi il m'aura téléphone pe. Ya mais au Bolsonaro ya et par rapport aux homicides par rapport à la polémique entre Werson Najib Piana mais la musicien to ba porte-parole ba fingana yo rolo ba nini te que yo Congo da musicien. C'est anormal, c'est vraiment anormal. Concurrence et ça c'est tout le la plus maramba musique mais sur mon porte-parole la remis ko bima afinga moi si ya leader mususu c'est que comme Bouzoba BCBG, na maison mère. Polémique ezali soutien. Yoyebi, maison mère c'est sur table étape. Ma polémique c'est là sur 2001, c'est si là déjà on a je ne pas 6 bani. Mais le maman c'est si là. Est-ce que pour vient abisso de la forêt à Tekabor, est-ce que face à cette polémique n'a jamais awa boyo dans zoga zengaluketu est-ce que fait ça polémique pas zengaluketu de fait betara pour ya zana ye leader auto sala tourner ya Congo a beti partout dans la province est-ce que c'est une rare polémique ya ko fingana et puis ko finga moi c'est ya leader au moni ba porte-parole la bon faut suspendre bang ba vrai leader pourtant yo zotinda porte-parole la finga moi c'est leader musus même ngolo rolunga a ko finga suma moi sinayo eza buzoba ya eza vraiment buzoba en tout cas mawatro babilo wana tuya nango nécessaire plus masolo yango wana boramisara aye na ndenge mo ya bien to ya mbaye to savourer bord l'esprit ya bien pepele mon numéro de téléphone c'est plus 27 62 97 66 99 4 donc toza wana to ya mbabino tozali Pélagine Punga la victorieuse la Canadienne pire toza wana Yannick Wengazali era ngo yango bor yango bino bat bolinga mabanga yango wana miel de son zawan busolo ligara ba masolo yango pepele viena nga pegi wachi viena ngai no tema ya mama Clarisse Bashikile de Bruxelles moi c'est pembe ya muluba na Bruxelles mama Clarisse Bashikile yonde masolo quoi toza wana to yamba bino au moins que to bolo batro bord dans le bima neto ko lobelela mingi o ezaka juste rara ko annoncer bino que non eza vrai bientôt besoin bord. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W.com. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Nous étions en Bila Power. D'ailleurs, il y a 1200 méchants.
Zété Ambila Power. Merci beaucoup. La maman Minindou, merci beaucoup. La 0044, maman Nabil Malila, il y a bien tabou, Mouamou Djili Moto Nzambe, vraiment. Merci beaucoup. Dans cette équipe, nous avons réalisé une émission de merci beaucoup. La même des sommes, les propos tenus dans cette émission, ça n'engage que son auteur. Les propos tenus dans cette émission, ça n'engage que son auteur. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien sur www.confrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.